politiciens belé balingi Congo ti mais balingi ni mongo ya Congo nga ya moya komi na yongo kilao kaka ya sheria bia komi na yo kibongato kaka ba de commotion kolito bala na mama elo komi kaina sasa batini ngai misana poto yati kalina sima océan naza prêt robeta na stade été pas parce que musique nangeza na c'est parce que asunga Congo Nzamba yokela Congo mawa Nzamba pesa biso bato baza pena na motema ya kolinga mboko lelo soki moto atumboli fere na sepelata mais ngai Congo nasali lango nini ata terrasse ya pamba nini nasali na veni nini et Nazali na sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bandeko balandi émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino pe etika ete kimia ya nzambe tata ingila omabota mabino Tolobela Mboka Congo ezali esika to analysaka ensemble ezali émission ezali socio-culturelle toyambaka bongo bakongomani balanga nzembo toyambaka bapolitiko toyambaka bato nyonso po ete tosolala tina ya mosala na bango pe na suka tozalaka na mwa mituna ya kotuna ete manso bali kosala pour la République démocratique du Congo bango bakokanisa boni na yango Tolobela Mboka Congo ya mokolo mwa lelo etambusi pena makolo yango mpona kozwela bino artiste oyo bosengaki oyo bonukaki bobima mose ya boni problème ya nini okoyambela biso artiste na biso te lelo tokoanalyse mpe kosolola na artiste musicien na biso Bia Chante oyo bino banso boyebi alors nakolinga mpenza nawumela te nakolobeki kasi tozwa mpenza invité ya mokolo mwa lelo nini tokosola na ye bolanda merci na babone na biso ya Océan du Congo bokontinue kosabone massivement mpe na bino bato kozwaka libako kolanda émission du début jusqu'à la fin bolaike bopartage bacommentaire basuggestion mpe bajame na bino nzamba mpumutu lendo akufula mpevu fungola biso soki toza liloba mama merci artiste Bia Chante ouais Océan de la presse bonne santé. Ouais, santé, ça va. Par la grâce de Dieu, santé, en tout cas, ça va. Moi, je suis parmi l'Empire Bakuba, tout le monde a eu Kwenda Vutuka, hein? Et un dernier Fouta. Non, ils ont un moyen de transport. Ceux qui ont assez, peut-être ils ont un train ou ils ont la voiture. Sauf que l'avion, il s'est arrêté dans la vie. Mais non, on a bon guide dans la vie. En fait, comme on a vu autour, on a comme un rôle Calvin Guidi, oui. On a comme un rôle Jean qui sont à Tchotcholo, mais on a vu. Donc, ils ont un avion, il y a un bateau, et puis il y a quitté l'aéroport Anjili, il y a un merci Bia Chante ayaka na aéroport Anjili afuti billet aye donc azala mo ba possibilité Bia Chante ya vraiment to kota la masolo oyo memeli biso na yo pe to glisser mo mukembo kapo biso mingi peza na kamoi politique kasi lokwa to bieza ka socio culturel to sola biso mingi na lino ba yo ka pouvoir na manquer ba to bino en tout cas to kama ke ba grand ba bengi au grand ah ya mo vraiment monique biso Océan et ba le boya mbendo to ye moto sola le kamba. Tu es grand parmi de grands. Pour les lots polémiques, il y a Makassi, grand qui est des grands. Mais toi, parmi les grands chanteurs, on suppose que les grands chanteurs, tout le monde a bien grand. Mais prouve-nous le contraire. On voit Naya Bia. So, qui n'a collé la tête. Ah, Bia chante. C'est bien ça, Bissona. Batini ngai mishana poto. Yati kalina simara mamae Ozweli ngai mbanda wachiru Kaka ya masira ngai mbuya komi na yongo kilao Kaka ya sheria bia komi na yo kibongato Kaka ba de commotion kolito bala na mama Elo komi kaina sasa Batini ngai misana poto Yati kalina sima Océan des Yozweli ngai mbanda wachuru
Bia chante. Vraiment, la bande de Bilan sur CP, le qui est Bia chante. Donc, il est artiste complet, artiste et musicien. Bilan sur il y a Empire Bakou, Batan, Bozo, Kabomon, Kamelelo, Bia chante. De part, il y a Pépé Calais, si vous te rejoignez à moi, Empire Bakou, Batan. On appelle retour la question. Non, bah, qu'est-ce que c'est un gars? T'es à Mouké? Je ne sais pas. Pourquoi un artiste complet? Un artiste complet parce que, oui, et comme c'est un moment que on a battu, moi, si ça m'a ça là, kingo ah donc on a dit mais non moi oyemba calme na oso remakanga na otala sko ah donc on a sko rien donc moi kingo du calme on dit que tu sale l'autre donc on a dit que vraiment artiste complet parce que là artiste complet azali moto yo aibo jouer na instrument aibi ko ça un peu tout na musique mais nengo moni kingo dingo nangezo forcé te ezara juste parce que Nazan né musicien, Nazan né chanteur, c'est pourquoi Nazo yemba, on dirait Nazo lingala yemba, mais Nazo yemba. Ça dit Nazo zappé rolala na yembi parce que aux ana don wana et ça il le forcé. Mais que le artiste est complet, c'est vrai aux appels a raison. Nazali parmi moko ya ba musicien congolais au bazar un peu complet par rapport à na joueur un peu guitare solo. Na joueur un peu guitare basse, na joueur un peu guitare accompagnement, na joueur en bonda, na beta un peu drum, na ça un peu moins synthé mouké, na ça maracas, na ça animation, na imbara ténor, na imbara première, na imbara deuxième, na guitaratina baryton. Voilà. Vous comprendre que je me suis pas trompé parce que l'homme est la baryton. Mingi ba bien monter baryton aux années. C'est normal parce que différence il y a que ça la musique il ngala que ba toujours sur yebi différence en opé aux succès il ngala que yebi pour ça les succès les lots on moni succès comme nango facile ngepinga mo ndeni ngamo mo pe na okamwa ndeni batu mo sala ba succès na facilité succès on ça quelque part mo bat ba ozo obeza ndeni vraiment bat ba ça succès la facilité mais ko yeba musala les a moins donc il y a des makamou sousou na toutes nos questions na pardon na signalé comme sousou il y a un jour ko arrivé ko va na mission mo yebsa mission on non yembela kana on a ba croche ou bien yembela kana on a ba noir oh voilà ce cas musique croche noir boîte noire té noir yembela kana ba noir au moins on a Michel à Dongolio parce que salé ma ville sur caméra mais na Congo tant soit bien qui grand monsieur OK c'est quand tu découvres une croche noire te ngana pesi yo devoir wala de tout la bataille est-ce qu'on ngana bo signaler on après OK pour cela bien sous soit donc tout la bamoté en tout cas merci on a des devoirs na bino artiste so baza ba succès belé bozo ba gebilo bozo ba grand mais devoir ezali et puis ou bien tenir 7 et ça combien de temps 7 et à combien de temps mais tout ne fait belé en tout cas mais c'est bon mi bonga ma parce que biso to kitaka l'intérêt ko luka balanga nzembo baza ba grand tout na bango ba mituna oyo mutu wa koyeba en tout cas moi et le comme réserve mais bien chanteuse on maman mukenga lingi tous on maman mukena empire après tout sauter na biso to comme na yo moko poto yambio entraîner au pays empire ezaki ndenge entraîner na empire bakuba et si na lo bango mettre fois je me souviens c'est ce qu'ils a qui même na balandi au balandarabiso ça dure c'est pas moi bino si boyo kangai moni à chaque fois non ça un journaliste première fois en attendant se retourne la question on a ça nina le bandete oh non répondre là je sais pas donc vous supporter ngai parce qu'ils ont gâté que Bia tu fais que répéter makambo non répète pas ça pas monsieur son nom balé ba découvrir to ba senga qui ba ni pe ba ni ba muké voilà après tout sauter bon vouloir y être voilà donc naza moko naza ko yimba ba quartier na bandina chorale boto na ngai papa azaki musicien mama azaki choriste ba koko na nga même bazaki ba choriste na ba église bona boyida musique eza moko euti mwana oyo aboko maranda on a biso et arrivé que après na hérité don ya ba parents na bandi ko yimba ba chorale après na longwe chorale na yoko ta na orchestre mo ya Nzambe to salaka donc na tu différence chorale na orchestre donc ça dit kuna skoto mo beta ba guitare to zo yemba après na longwe wana na yeko kende pas grand frère na ngamo yemba roi Papitex président Papitex yemba roi ye papi longwa azarobi yemba na Kasavobu na mo yemba na ye à partir na yende
Pepe kala kuma ko ka basango na ngai nda tindi vient nga bile ko alukanga moningai et puis a meminga na répétition na bango na et on a toujours répété na masala kota gambela la force te kuna te et on a toujours répété na mamba kusala na bon marché côté bino boyaka te oui ça va tu yote bomba Bindodila Bia chante ça dit yé nanga tout na sur la place moi mais aloba ngote aza moto pe yé pas beti na empire bakuba ya be yé pas beti na empire bakuba do na empire bakuba toza robenga ye des lelo akoma mama océan soki bosepeli na sigeo na fungoli bino boye barate maboko pona ye Bia chante vraiment au mieux belé hein te a ko sabila boye ba miseli mazalaka donc Bia chante artiste surtout qu'elle est surtout comme ça to comment côté ni to comment côté boza la mama kusala ouais tondo ouais oui toza répéter na mama kusala après tant na bandi répéter et arrivé que Pepe Calé zala quitté ngala bando répéter tout ça test tout ça moi belé et comme il tourne ngata on ça test bo Pepe Calé paye ba ki na président Papitex ayo ki voit nga ils ont répété ils ont yemba ya kanisa ngo disque parce que mutabetela nga ngo maître na biso mo maître John Moïse ya boselete mais maître John na biso ya kisasa wa vient ngai abeti yem tabetela nga ngo vetanga yaki atuni akanisa ki bozo répéter atuna bango le va répéter ba che disque quoi yo ki voit naï après arrivé que tant a fumé le porte à Moninga donc à CP makasi wana yeko kamwa kamwanga wana après wana bon na côté empire mais belé bakalisa ki boza ba parenté tout ça lien wana oui tout ça ba parenté oui parce que bana Pepe Calé ba benga noko donc tout ça ba parenté si ba benga noko kasina maman na kota moi site ouais donc makilo ezota mwana bana Pepe Calé ezape na famille nanga vraiment na banzwela tozalika mwa moke mpona koyoka koma ye ayaki ndenge nini asalaki peti kino lelo en tout cas azali vraiment koyemba yambo tokoteli na mwa motulo toyini totuna ye ya ye moko mpona orchestre makambo na ye totia nano un grand artiste congolais au nom de Ferregola nini ayamba Bia c'est-à-dire naza na artiste moko azali awa Bia chante ya yemba pena na vie Pepe Calé ongani na yemba na sala ka baje ye pe so yemba deuxième voix danger Sagina golela pinzoli langai barobine bakopa musanga ide togango na kopo tori sala mbola kilo dibaya gola kisaba judisa basala mbote namoni lokola ndoto masona tikilivango natsuni pe na bande kabana paimisinga konsikikini male tambala la bako tona papola hiramba na pesa cher de poulet rabote kini na tsiki banda kangana kokende kota la bande kona tsika wakale ona kei pili pili libede banda kangana kokende le padre Mananagaya Yamasuagai Tibikonana Biso Serakopo à la santé Taveni Anikemanga Ma Bimbo Yabakuba Bia Shatiro Serangaka Nakoyae Kolito Reboya Miae Yadudu Manano Mananagaya Yamasuagai Tibikonana Biso Serakopo à la santé Taveni Wenzi c'est clair Wamba Y'a une autre chose Mon bimbo Yabakuba Bien chanté Serangaka Nakoya Kolito Reboya
Merci, frère et cher de poule. Merci, mon frère. Merci, merci. Merci, Bia. Charlie Boyo. Vraiment, la bande de Moro Bolandi, on a commentaire de Bia. Au Santa et l'eau parce que Ferré, il est parmi les grands artistes de la République démocratique du Congo. Parce que le Tumba Simaro, point de moi, personne n'aime ce qu'il y a, papa pour la faire, papa, oui, mais yo, Ferré à l'obi, Makutu, Nahem et pas na yo à l'obi, Ayem Barabiante. Donc yo, l'équipe. Au Santa, on a le monde. Non, à cause de ça, bino, na les padres. Non, parce que l'archive est égalée, il y a mon gars là, qui on a ouais, mais à cause de ça, on n'a pas ce Sanga. C'est un grand chanteur, fait Richard Lepaul. Il sera à Moninga na l'équipe na deuxième voix, on a peine à Monaga l'équipe na ténor. Mais c'est quoi ça que on a Moninga no artiste? En fait, yango eza moko ya likambo na lingeli fere. Yango eza likambo na lingeli fere. Ezaka ninga vanda mingi na poto yango akomi na conscience amindele. C'est-à-dire kaka ba grand to balo bongo. Moni na mona ka na ba grand OP bazaka motema malamu. Na pesa la explication moko linge botelanga mo compréhension. Moni langage no ke pas faire. Na yoka ngo pe pas imenea. Imenea pas lo bana nga bongo petso le ganga na koyemba. Donc bato balo bongo so landel bango bien. Ba miter malamu. Ouais, faire Azana Motemalanga, c'est pourquoi na zo soutenir mingi parce que Alaksinga bonté, Alaksinga Motema malamu. Yako komisa au grand pele société. Yako komisa te parce que sur le lobby moto komisi au grand. Wana to komi ko luka ko kosa un peu plus. Parce que ceux qui ngana lobby na yo Zabel. C'est pas malobananga te komisi au bel. Ngane na Monica tina yo Zabel. Ya on a témoigné aux Zabel. Voilà les différences, il y a des nuances. On a ko fula pe comme le musu. Mais comme ça mutu grand. Parce que ngana faire to beti musique place monter to travailler place monter neni comme ça grand. Te ya comme singa grand te yene a lobi que bi aza grand. Comprendre? A lobi que bi aza grand. Donc à soutenir ou yeza katina nga. Tu vois, mais le but est que bandale le bobe ngabia grand. Wane komi pe nuance mususu. Ouais. Donc différence ka ba nuance ndi nazo contrôler pour na ma casse na contrôler ba nuance. Donc vraiment. Te wana ko teza pena ba code musical oyo ba tubele ba ye bakate mais ba koma pe ba grand na Congo. Donc voilà. Rose à la grand mais aux alliés mission complétée. Vous comprenez? Mais na biso ba congolais, ceux qui n'est na lobby, peut pas que là ça mission complétée hein. C'est-à-dire nan gout ba yemi le pourquoi tu et pourtant ils injurté et puis la chose vraie donc les habitants qui congolais ils ont maladie. Toi qui congolais ça qui zaïro motonzo robingo complété au gros à la grand kaka na eloko moko oza obligé tous à la grand na nyonso ce qui ba bengi yo oza incomplet n'est pas dit au balongoli au grandeur na yo c'est que oza grand peut-être la chant mais peut-être yebi ko beta voilà eza ba ndeko na biso beta ka bale pour nga pe mama bale na ebate ba joueur wana babeta ba bale wana mona mbongo mukebo ba wela ngo batubeli papa moko chebi ba bengi grand joueur. Est-ce que le roi est un grand joueur? Bon, ce ba tiesco bitumane dingwa m'appelle grand. Non. Voilà. C'est ça. Or nous c'est un sport. Donc mutrom azana grandeur na ye. Musu swazali grand le rôle aller mawete na guitare solo. Le rôle flamme kapaya na guitare solo. Mais est-ce que balobi que flamme kapaya za grand na basse na guitare basse? Non, aza grand na. Mais aucun coup d'aba grand bassiste c'est le roi ba vie dans le fombo. Grand bassiste. Mais balobi te kaza grand soliste. Merci beaucoup. Namoni bia à différencier biso quand même ba grand bon mon na ndenge ya mabete tout ça ba grand bassiste c'est nga lobi ki wanzambi hein basse mamba le fombo la biso ba grand bassiste mais bia chanter
Lelo, toujours mon aoupenda futuka, vous savez qui orchestre. Où sommes-nous dans l'orchestre Bia chante? Orchestre en commun on est. Orchestre Bia chante, comment on Bia chante pour l'instant. Ils ont un combo. Bon, on peut battre ils Génération Plus. Génération Plus. Ouais. On les a équipe d'accompagnement, orchestre. C'est orchestre, équipe d'accompagnement pour aller. Équipe d'accompagnement. Orchestre, équipe d'accompagnement. Et cause un peu équipe d'accompagnement pour accompagner un peu ngai, mais ils ont orchestre na ngai. Ils ont orchestre na ngai, ba benga nga président, celui to beti concert na futara bango, celui pe mutasali ma bena na pinirié. Et pourtant bateau ba yeka ko accompagner ngai to répéter te ba celui to sisi likambo wana ba keke par bango. Mais bateau bazuza na nga seko baza ma mission na ngai. Mozomona. Donc orchestre bi ezali na betaka ba concert. Tous en studio, tous préparé nani album nabiso. Album en Les ancêtres. Les ancêtres. Pourquoi les ancêtres? Parce que bato mwindo mingi babosa na bokoko, babosa na to négligera bato baleka kala. To négligera bato baleka kala. To bosa na valeur bato baleka kala. Sikoyo Bia chante azo rappeler moko ya bato baleka kala. Kaba sele campagne wa mulang. Ça dit so dans un mamta mona le roi Pépé Calé. Le roi mona le roi Pépé Calé ça dit na ozongi sa ba ancêtre liboso. Voilà les ancêtres. C'est pour trouver un morceau il y a moko za bakati ya les ancêtres. Ça non malembe. Malembe gapo ba koyiba. Te ba yiba pété ata ba yibi wa mpe le roi ngate. C'est ça. Mais malembe ka. Et ça dans ozola mbala mona na yo tout ça. Mais c'est que stopper pe ba répétition. Koso na émission par exemple kanga moté moko qualifuta. Vraiment. Donc ils ont mongo banzemo. Est-ce que sur la mina salonko mais naïma bor il y a les ancêtres na biso le appartement que kanga moté moko qualifuta. Si non là. Si Kwa de la c'est l'ingité. OK l'ingité mais il y a pas de ça makambo siko. Kanga moté moko qualifuta. Kanga moté moko. Kanga moté moko qualifuta. Ah donc kanga moté moko qualifuta eza ko balobi bala mongala oyo kaelengi. Bon kanga pe motema okoko yo kanga motema ko qualifuta na yo. Ah lobi boko qualifuta te. O qualifuta na yo kanga motema. Kaki ba répétition bo kangina ni ça na. Ouais, ba répétition moi ce qu'ils aiment biso ba travaux mo ezali bandawa. Peut-être makele lo ne déranger bino. Nazo continuer na ko meka problème bango pena et comme ma place où nazo penser après sur une zone pour tout temps on y a boé peut-être au bizarre son bamo bien ça déjà la producteur ailleurs ou bien faire le bollandais à ça non faire Nicolo Bia d'Alfer ouais faire c'est mon ami je soutiens na lobby moi tu vois je soutiens Ferré parce que à Lingaranga au lac Singa bolingo na opesa yo bolingo au lac Singa okiparanga ite na pena osa net na kipara ote lac Singa o Lingaranga na au lac so bolingo yo lac Singa net ko kiparanga te so ngala lac soni ke net na kipako non mais nazandi na ba unité po na lac sipe batu te ke na yini batu mais na lac sika na mokili ke na lingara fait recherche de poule parce que à Lingaranga c'est tout. Il pas ça simanayo to faire ça simananga parce que les lots sugi mota salinga mabe au fâché les lots sugi mota tumboli faire dans ce pelata unité za force la belle de production il pas ça la quantité producteur té na production nga azate yo mo za la producteur yo mo konde producteur ouais ngai mo nazo produire lo na quand sortir lo bango ya on a bisio na zonga poto donc na roya on peut sa date au Bima et puis na Bimis. Il y a pas de compter au bêta stade pour nous aller 30 plus stade de Martin. Non kobeta concert eza moni bato babeta na stade. Ah na stade. Mingi balukaka kaka basa l'événement que naza na grandeur a boye. Mais eza pour ba gagner te. Pour ebele ba gagner raté. Ebele ba gagner raté pour ebele ba kota ngo mo ofele. Bouvanda na quartier boy
moi 20 personnes bazo yebisa ok nakota ko fele mais toyo kana TV ke to teke ba billet qui dit vrai là to éviter bon naza prêt robeta na stade été pas parce que musique n'angeza na c'est parce que nanu na bimisi album donc ce qui fait que charge joana to tike yango les padres. C'est le padre Benio. Tous les padres ageno solo là. Merci beaucoup les cambastades personne bon maman bia azoze na les padres à soutenir. C'est quoi bia parlons-nous il y a yo vraiment par rapport il y a bakwenda futuka ozoya pour s'installer pour makabuki ile boso. Comment tu trouves la terrain de ozoya boso mon terrain où est-ce que vraiment zo pesa ozomona que pour lancer au kende ça va marcher ou bien ozomona terrain vraiment ezo personner l'espoir. So ina mona ina okate mutu moko ta sumelenga bina ya. Mutu moko te aloba na ngabi ya so sa musique te to boma yo. Ça dit so na mona okate ka ngamu na otika. So pe na moni na okoka ka ngamu na zo essayer. Donc terrain est à la glissante est à la glissantité que les kangana musala ils a moins péché quoi. Il y a moins péché pour les kangana musala. Ils a moins péché ouais. Par rapport à banani on a la mais par rapport à batbazo beta musique. Donc le roi ba les kangana musala te. Ça dit ngape fona beta. Et on a vu que kangaka motemo kwa ga rifuta quoi. Merci beaucoup à Lobby Batouba les cahiers de l'Oka Batouba les qui était bien chanté à côté. T'es moutaro les kangana succès. Ah, quoi le coca la succès. Mais na makambu ya kambu ya koyemba toko yeba musique. Na va na Pépé Kalé ti ya. Na va na Pépé Kalé. Donc ce que je prie chez Pépé Kalé il a péché. C'est ça. Voilà vraiment ça solo ça l'empire Bakuba au logo. C'est koyebi. OK l'orchestre mususu. Donc orchestre ni ne boya yo. Oyen empire mazuyote. Donc kuna ba ozaki no grand. Oyen empire balongolio. Mais so ozaka na empire partout au Kende fungo les ali parce que ah mais oui. Mais mutu le moko yelinga na no ya mutu le biso. Ça le surprise mususu ya monsieur mususu oya lobi yo poza grand de ya okoka. La kamo ni comment on était ozala kisi toni ni wana okoka. Bo to ba ba grand ba lo ba okoka yo te et exemple la bango ba opesa ba monsieur mususu te mais kaka bia o afanda na poto abeta ka pe mingi te. Mais mutu le moko na yelinga na pourquoi bato ya bino nyonso bozaki na empire badesuza nini moi le kamiso bozaki ya kosala wana bozala souci peut-être un jour quand même que bosala moi eloko monde faire gola sala ki mpona kaka mémoire ya papi texte aza nanu Pépé Kalé ba nani via bandosala banque ye pas azala non moi je pense que biso surtout to ça wa les padres pour les padres ba master oya bengisi na disque na ye atie bango ba sala orchestre te ezaka pour ba imba na disque moko donc biso na empire Bakuba soki président Papi Tex alobi asala likambo wana yem ta osala ngo puis to soutenir ye to yemba mais moi je pense que ngapena na kitina elle nanga bana mige nazungi na elle na ba master nanga je veux pas na kanga magana na empire Bakuba ti ba ko kansanga na muninga na bango nga muninga ba hotel nga moi mike on moi flou ce que l'on est sur les quatre la polobi yo ça nous sommes na génération na o te nazungi na génération nanga parce que ba vie nanga bango bazana likanisité ya kosangisa empire bana likanisi ya mono mutu a débrouiller na ndenge na ye donc nga nazongi nanga pa baninga nanga bana mike tosaka na biso na mabele asala nino non empire fondation ye te mutu asala nayebisa bino ndenge nini empire fondation biso mutu tosa likanisi na ye te kosala empire fondation eza likanisi ya desuza yende compo babengani fondateur biso ba cofondateur ngai Vieux Bwingi soliste Papillon Vieux Germain biso nde ba cofondateur et puis dessous à thème taloba que bon à partir d'aujourd'hui na salle mouvement nanga baninga boya te nde to vandi boye ye muta bimisa ki idée que to ça plan na biso le quoi la ka yem to bimisa ki idée wana yende fondateur logiquement na biso bato to wela ka biso te na vie Vieux Bwingi po ya zala ki président c'est normal apporter garant ya luka concert ya sala boye ya zongisa boye parce que yenda zala ki président yende moto to chaki président donc eza voilà bana ok
Moutabimisa idée, basala orchestre mongo bana ok, c'est Vetchoski, mais Moutazaï président nan. Papa Lutumba. Moukile ebi lelo orchestre nan. Il y a Papa Lutumba. Mais or vérité zali. Joe Sex ne zala décidé. Voilà. Vérité zali. Personne n'a dit personne le bi yote. C'est la même chose nabiso. Après qu'il y a après Tokeina poto to beta beta la biso ba musique na biso après na tourner où vient des choses suma moi za ndeni ya lobi nanga vebunga kimane orchestre oh za bon vebunga kimaki eloko ya pesa ida ba poa nango ya lobi ala ibsinga bongo ke vebunga kimana e na ba bon donc na la ndeme mission moi lobi bongo donc GP Panza nango. GP Panza nango. Mais bateau yo bazana souci à musique il rola bangai. Là yo na yo na kisasa. C'est ça. Ah Vebwing. Ebité à to lukayo pour le bio kimaki na yo. Salime le goza. Mais siko elo mo matinga. Obeti la sono ta morceau ya ni potozwa. Na kozanga bolingo yani kakapona soni mama. Na kokana na butu kakaseko kana likambo. Tongo etana yani abima na komise kolenga na zangi epona timidité salisanga ngo yani na kalisi mpe osioloti mabali ya koloka mwasi ekoyeba na se na bizaleli ya nini ekotungisanga lisusu te na sakola ekobonga te nakobebaka na likokoma yo yani ngala saladini kotala ya pambanga natali ngala zangi maloba porta ngala sinakani koyebisa na yo bolingo ezali kaswa mazaka na motema bia pimela na koyebisa ngai dato babatanga yakabambela ngai bolingo ngala mona yo mabe bichete wembila ibade mwana ya mwasi yani akindenge bansebelio eba vodelio vraiment il y a bon dans mon été à tête aux amotés mabe nous avons un sérieux problème dans la République démocratique du Congo système occupation il y a des enrôlements mais néanmoins et peut sanga na yote quand même tous va payer balanga nzembo na émission na biso ba c'est pour ça biso na pas boyo ki boy en tout cas ba tout vous se retrouver partout vous êtes que Dieu vous bénisse tout va dire que plutôt chiter mais bien chanter na talaki de comme bali Pomba et Sengal sous chair de poule. Vraiment, il y a un monde de Sengal qui pense qu'il y a un bateau. Tout le monde makasi. Qu'est-ce qui ne va pas? Pomba, le nom déplique. Il y a une mission, il y a une marché, il y a un chante, grand chanteur. Au comparé à un Mobomingate, Batoni 3 fois. Alors, il a évité, il a régi sur le rose, il a bien à répondre, il a faire un chant de poule à Matissi, chanteur vient à Bisso, il y a Pépé Kalebia. Fototika, Mouto Yemba Bongo, Moutazo Yemba Bongo, d'abord opportuniste. Voilà, c'est long là. So Batina n'a vient à Bia, à Bominga déjà. Mais n'a pas un chant. Mais par rapport à Yanga, n'a pas tout Tangi, Chananga. La zappe na chaba pe ba yokanga mais ça vraiment mais na opportuniste na sali ba chanson quand même oh tantôt vient na biso bia a salté na Congo pe ba ba yokaka donc na opportuniste vous comprendre ya mwana faut comprendre que loko vraiment na banze bolandi yango bia qu'est-ce qui ne va pas sentiment par rapport le grand te appelle grand ben yepe pomba sali ba musique na mais alobi o meka kutu ngata mukolo moko te kochanga na bia chante parce que au bomanga il est grand donc kochanga kutu na yete batune nini olobi il a répété 3 fois non mais c'est juste kaka azana esprit ya biso azana esprit ya fere azana esprit ya fere azana esprit menea azana esprit nangai azamwa na malamu mais na bomana ngai ta apesnika nga honneur na bomaite pourquoi parce que il est pas un bon chanteur si azobini sapé il est pas un bon chanteur les kanga na nini na bochabo mais alobi
na émission et comme na banzi bato balandi sapat azakaka motema malamu bato ba mikitisaka nde ba yeba ko reconnaître baninga place oyo moninga ko ozala. Il y a quelque chose au public et boss na goyeba public ko yeba mututé tamsu ba yebioté pose na succès le rôle ba msusuté mais entre le loup entre biso na biso to yeba ni siko ko kamisa moto muso amona neni faire le biboy neni le padre à lobby boy nani comment il s'appelle déplique à lobby boy neni ne mené à lobagi bongo neni ne tel à lobby boy donc parce que bango ba yebi donc le déplique merci Nderonanga mon frère merci et ça juste azamona malama lobby vérité. Merci de plique, merci Nayopé. En tout cas, Boende, tout le monde musique à Congo, ils ont sans polémique, bande Kolanga, l'océan du Congo. Nous, on ne veut pas la politique, nous devons valoriser culture Nabiso pour équilibrer le bosso parce que tout se passe la culture Nabiso, il y a Congo, il y a un monde qui est à mais Biso Moro, nous avons profité d'un côté, c'est ça aussi le mal. Bia, Tokozoyo, de temps en temps, très solide dans nos invités, mais tout comme que les gens souka, tu es dans la République démocratique du Congo, tu es congolais, tu viens en Europe, mais au Yébi quand même, nous sommes les Ghana, Estambo, Kalabiso, et puis comme la période, il y a un enrôlement. Par rapport à nous, sur le Kalambo, attaque artiste, parce que les gens qui est un peu malamonté, Binopé, peu importe, les gens qui ont ça, Bino, ils ont un problème parce que Baninga Bazala Bassa, c'est, mais Baninga Bazala organisation, Makasi, ils ont valorisé l'artiste, ils ont foutu à Bango, mais Bino Ana Congo, on suppose que Bino que la Bino a vraiment pesa penza Bino te li tomba ya kosala musala Bino ndenge ezali kosala suite ya makambo ezoleka na est ya mboka. En un mois en tant que musicien, par rapport à l'élection où le Kosala en 2023 et sécurité à l'Est, rien ne va dans la République démocratique du Congo. Ce qui le lobby a un artiste va tuer ma place pour guider. Qu'est-ce que tu vas dire par rapport à ce qui se passe dans ton pays? Non, mais question retournée, peut-être à comprendre on a n'engue n'engai, n'a mais répondre sur les aïeux ou pas. Par rapport à est n'amboka la biso, nini n'engue ma bitumbeza kuna. N'engue zakuna, et ça la binope n'engue ni attaqué ba congolais. Enrôlement, tout comme la période de l'élection, qu'est-ce qui est au Koloba? Bandeko na yo, to yo moko parce que vous avez parmi pour voter pour appeler l'espace wala ni ni boko senga. Kombo ke tambola na côté na bino na biso nyonso, ta ke congolais. Ngai premièrement na Koloba boye. Zamba sunga Congo, Zamba yo ke la Congo mawa. Zamba pesa biso bato baza pena na motema ya kolinga mboko. Bato balingi mboka te, bato balingi ne mbongo ya mboka. C'est-à-dire zaka lokola biso toza wa basi ya ndumba pembeni ya pays moko babengi Congo. C'est-à-dire alingi mobali pona ka mbongo na ye basila na ka yazo ya benda lara ke na ye. Mais alingi ne mobali wana te. C'est-à-dire ba politicien belé balingi Congo te, mais balingi ne mbongo ya Congo. Tout cela aventure na grand frère na moko tout cela ni ma politique a tout ninga lobi nanga bi est-ce que na Congo tout ça na ba politicien nga na eba ite na yusi mais oui mona banani ote abi nanga non parce que na Congo to yeba ma biso va na mboka wa ba France wana to yebi ke o baza batu ya gauche o baza batu à droite donc ça dit même muta gauche a longwe na pouvoir ou bien pardon à jouer pouvoir bata droite ba landete basa anaye donc ba garder bande na bango ti bango pe ba pouvoir ba gesala mais pourtant en tout monde ba bazaki na bien biso Kabila na président biso Kabila donc Kabila longwe bango ne se sopa ni pas Félix donc ils ont balaté nani azara opposant nani azara opposant nani azara ta droite nani ta gauche bango ne se bazaka batu ya Congo non tout le monde a bien que donc ba mandian donc bon pour na camp vous avez à droite bon c'est la mon tour na bino zonga un jour bon continuer idéologie na bino muta opposition sur du pouvoir bino c'est boké kuna union secret c'est mon colossus muta raïs a reçu pouvoir ah mais non Nzamba pe sabiso vraiment ba konzo balingi Congo c'est-à-dire quoi motoro la président Fachi nenga zawana nenga la kisi quand même fort na ye azo matsa économie en mboka c'est-à-dire tout autour na ye
ndenge mobeko eutaka mpa na ye ke bon nalingi tosala boye suite nango ndenge ekendaka mpo ekende kosala mosala donc ntina se wana bazala bato balingi Congo mpo basala mosala oleke bazala mingi na susi ya poshi na bango fo bakonzi bamituna ke ngai Congo epesi nga deja bamillion me nga napesi Congo nini na poche na nga na komi na ba million na sombi bandako na bali pe basi ebele me ngai Congo na sali lango nini ata terrasse ya pamba nini na sali na veni nini et puis ba terrasse mo batika ba munoko polele do ba terrasse ba zipa ngo te o ba tia ba dal soki ba sali bino terrasse ata na boulevard ba tiki ngo munoko polele na ba teza technique na bango na ba mboka mususu eza organiser ba terrasse mo na rata bo sutura bo mbule beti bo sutura bo maeleki ekenzela nini écoute mon plus ouais donc on trouve donc na bamboka misusu au senti binambule betika bo mai marmonie vous comprenez donc mboko yo vraiment ils ont singa il faut tous les dirigeants ou ba lingi Congo c'est pas pour dirigeants azaka congolais to aza suki moi na mboka te il faut vraiment tous les bateau ba lingi Congo ça dit quand je dis tout ça mais alingande Congo ya bamboka la France et dirigeant qui na bapaya mais mupaya ngolo la Sarkozy lingai Congo ça dit que si on a bengi mupaya po azana moitié ya makila mupaya moitié ya Congo malingi France bamboka ba grande puissance ba États-Unis d'Amérique mota dirigeant ngo azali na moitié africain moitié mundele donc Kagame a menacé biso betoko pe kozwa ye kaka po non na lobi na Kagame te na lobi na bato balingi Congo Kagame alingi Congo te Kagame yazo sal suma balinga Congo wa boni vous comprenez donc na est wana nga naza na solution te naza pe na idée nini te na kopesa ba politicien po basilisa parce que na sala jamais ki soda nazaka simple moto oyo naza d'accord te ba bomaka biso bongo na mboka lokola Rwanda mais mamba politique ezaka ndenge nini baseri moko Sarkozy nga za pouvoir makambo azako loba mpona bapaya bamindelo balingaka bapaya te basoutenir Sarkozy donc babonai neti baobengana biso nyonso na France ntango Sarkozy avandai na kiti amoni réalité ya makambo eza na papier vis-à-vis ya bapaya mpe na mboka bamoni sadi biso mpe tokoloba mpo toza na libanda ya bokonzi oyo faci azomona baréalité oyo azomona ye muta yebi makamni azomona donc ça dit na politicien te pona zo pena solution malamu mais loko ka biso tolingi que président Fachi oza mobali bunda o mekapenza kozwa solution na makambo ya este wana ça dit to yebi ko zokuta na ba réalité ya makasi sur le terrain mais nous on n'a pas d'autre choix à te proposer pour proposition à monsieur Zaka que tous a besoin guerre wana ici là mais nzambe pas sunga tout autour na yo ozo bateau ba lingi Congo pena na bolingwa solo pour congolais a souffrira net na filme tout autour no bateau nyo so ba komi na mbongo mais Congo komi na nini Congo est komi na nini Congo na komi na loko tsa gloire à Dieu IGF ça pe ma masona ye moi économie na biso zo mata parmi ba konjo ba leka na président Fachi to moni vraiment que économie zo kende likolo. C'est la première fois na Congo donc pour na yé to beteli maboko mais pour na entourage na yé kitati na sekuna na to beteli ba maboko donc basala poubelle lo mwana nzela basala partout magadame kota beto ekota basala misala ya po congolais akoma kolia bien parce que biso to vanda musika ya mboka to souffraka na tindelanga ya tinda ya pesa ozo kongosomba lupango na yote parce que ozaka ya salisa ya na beli leki na beli okotika pe bandeko na yo te souffrance pesa vraiment bakosaka te nayebi si yo souffrance eza na mboko oyo souffrance eza na mboko oyo congolais avivaka na se ya $10 c'est pas normal vraiment bandeko langa na banzi wana ezalaka rubrique moko oyo toyambaka so toyambi balanga nde baza même biso bato toyebana mais na bana na biso tosouffraka te c'est bana na nzela kaka pesa salisa ngai na famille na yo moko pesa salisa ngai et pesa ko pesa te ba ofingo pe wana donc nzela nyonso pesa ngai salisa pesa ngai nga banda tongo na koti wa na jo ata concert wa mais salisa pesa ngai eyelinga combien de fois
et belé parce que Congo. On va couper mon Congo et ça la biso passi. Voilà, l'artiste c'est nyonso en tout cas, ils ont devoir na bino ya ko aider mboka na bino parce que sans Congo bino ba yebi bino te malgré boza ko evra banda ko vanda tout ça mais ça c'est votre pays. Tobunda ensemble pour la délivrance de la République démocratique du Congo. Bia, tu comme vraiment na souka, merci beaucoup. Mes questions et curiosité, Bia, tu es marié, père de combien d'enfants? Voilà, Moutuna et Outina. Australie et pas il y a Désiré Botuna, na maman Elisabeth Botuna. Le bagage côté na Bia, tu n'es l'habitué à marié, père de combien d'enfants? En tout cas, bah je vais continuer à rolinganga parce que naza moto na sepel sarabino. Pour continuer à bolinganga na baideo na bolingela nga bolingela ka bongo. Bon ça me tuba lingo ko za mo chéri na ye tout ça bofanda. Alinganga ka bongo. Alinganga ka bongo. Bon ouais ça déjà. Ozo bomba ye to. Ouais ça va. Tu es pas marié? Non, non, c'est ouais donc ba continuer ka kolinganga ndenge balinganga. Ba se onyo se ba na ba kaka ba ba lingo la bolingo vraiment ba ye. Ba ya ka kolinganga ibaya. Merci beaucoup. Comme il a dit vraiment na soukaya émission Tolobela Mboka Congo et Bokoloma Lelo. Yo aux émissions différées. Tous les bons artistes Bia chante. Bia comme na souka moi de ma banga pour émission. Ouais, pas de souci. Merci à trop. Donc napesi mokonzi Yannick Pires. Mbo théâtre. Napesi Maître John Moïse Mbo théâtre. Sans oublier Baba Okeba Likola Kokeba, les mbatable Churamboma. Ah, Churamboma. Eh, t'es là, garçon Moula Imbinga. Les mbatable Churamboma. Ah, Churamboma. C'est-à-dire, on a fait si Mbote trop, on a fait si na Francine Mavimpi, sans oublier Jonathan Pondela, le garçon des clips, Orphée Pondela, Renaud Pondela, Bana famille Moko, on a fait si Mbote na serre Nangai Matano. Hortensia Matano Vinanga Molombo Mofali Molombo napesi mbote na Jinglar Mangumbe napesi mbote na Gize Breisanza Mobile Mami excellence nana ngosuté nana ngosusu na bosani le roi le mutu Vinanga Tunej nakatsa Paris go Achille de Campo na Paris go Timothée Mbozo na pesio bambote trop vient na mbunga Paulin Mbunga na pesio mbote na ba petit na ngama passa na pesio mbote na mère Solage mère Sosol na pesio mbote trop voilà donc bateau na kati États-Unis na ebika na États-Unis bato linganga trop mboko lo ba anglais nganga trop États-Unis Amérique na Londres c'est-à-dire balinganga trop ba fan na kati États-Unis bia chanteur moloma wa Polondo yeyo moi na binoko kwetu kundela na shaba kwa manzala kwetu donc ipana bino ataba bato bazofinga ngweza ezana nzala ezaka ipana bino donc bia chante na bino yeyo sans oublier président Marcel na pesi mbota trop merci vraiment Nabi a chanté Nandenge aussi fait la qui invite ko yamba biso vraiment invitation la biso aussi du Congo balandi ni na lo balabelo vraiment nous sommes arrivés jusqu'à la fin pambate tango le qui momola merci na brave la semaine caméra montage beaucoup brave mais ça peut électrique merci na papier directeur recherche stratégique et sango bokondi pareil ya biso vraiment to ozara na bi a chanté ti a rozonga to c'est bon kemke ka biso nyonso soutenons océan du Congo tout c'est sa balkanisation de la République démocratique du Congo. Beau s'enrôler, tricherie, les drones du matin. Bye.